Bien aimé, les songes et ça, moyen oyo nzamba za ko utiliser pour na kolobela pepenae. Il parlait par des rêves, il parlait par des visions. Tango balali na profond sommeil, abi c'est alors nzambe azopeta ba vertissement. Nanda ko libara na o, wana bonne santé, le diable n'est pas d'accord avec ça mon ingami. Aza d'accord te ye souci na idaka a détruire vie na yo a terrasser vie na moningam a baby sa foyer na yo a baby sa musala na yo a baby sa sang ce qui yo baby te wana kimia ya za na kimia te moningami. Il y a des choses qui se passent à travers les songes. Oui, lorsque les diables azo lot bandoto ba benafino moningami na tango wana nde aosanini azo détruire ba vie ya bato azo baby sa ba vie ya bato moningami nazala mama nanga moboy mama na azala ki na États-Unis na bien très bien na autre côté ya na Kikwiti lelo mama na ki États-Unis lelo a se retrouver na kata Kikwiti a botama na Kikwiti a kola na Kikwiti kola stale grâce a Kinshasa a bundi kola stale grâce a voyager a se retrouver na États-Unis mais à l'alaka à l'autre kaka na Kikwiti. Donc chaque semaine à l'autre en États-Unis à l'autre à la Kikwiti même chose dans la Kanayo n'habite mboka ozali mais rivami l'autre à Kinshasa l'autre à la Brazzaville l'autre à la Bas-Congo l'autre à la Kasai mais yo so loin Kasai kala maman l'autre à la Kikwiti mais à néglige à qui pendant côté mais eko sala ke les camo obéir ceux qui va refouler ceux qui va refouler ngano to ebité ba zongi sey na Kinshasa ti aye ko zonga ti na Kikwiti akomi ko souffrir na ke côté en église ma Kikwiti kama kamtote asima kama bandoto moningami na te si mama ne ko lukonga azole la papa suna yo kama teo banda kamilelo na la kan États-Unis papa boni lelo ba via ba te bébé à travers bandoto moningami. C'est pour cela que ah moningami ne néglige pas moningami. Oh. Bonjour à tous ou bien bonsoir. Na moment oyo ozi occasion yako landa biso ngai na kombo na ngai ezali prophète Samuel Mavuba naza responsable ya église La Moisson pour les disciples de Christ nazali précisément na Congo Kinshasa église ezali na commune Limete na quartier Mombele avenue Mobenga numéro 44. Na moment où na yeli biso bonne nouvelle moko de la part de Dieu na lingi mpeto partager ezali si je moko za tellement motuya je crois que eza mbala liboso na ngate pour na leka na 4 émission oyo sur la voie céleste. Je crois que de temps en temps au komona ngai bobana komona ngai koleka na 4 émission oyo. Notre thème autolingito partagé pendant moment oyo ezali comment les diables détruisent la vie des gens à travers les rêves. Talinga les ali lo lengeni ni satana azobebisa ba vie ya batu na nzela ya bandoto. Avant de kende plus loin na lingito tanga verset na mukanda ya Job chapitre 34 verset 14 à verset 17. Job chapitre 33 verset 14 à verset 17. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il parle par des songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil.
Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau dans ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de grève. Nabi que maman likambo na biso ezali, comment le diable détruit la vie des gens à travers les rêves. Toto tanga awa na mukanda ya Job. Makome bisibiso, notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a introduit pour la développer. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu a utilisé un rêve pour nous la peuple naïe, pour nous instruire peuple naïe, pour nous orienter peuple naïe. Il parle par des rêves, il parle par des visions, il parle par des visions nocturnes. Quand les gens sont en profond sommeil, c'est alors Nzambe a so pesa batu ba vertissement, a so mettre batu, a so pesa, a so tchaba so na instruction, a so détourner batu na mabe. Tu peux comprendre que mon ingami, les rêves et ça ba moyen o Nzambe a utilisé pour na kolobe la peuple naïe. Bien aimé, c'est tellement important, ngana yoto comprendre et tant qu'un enfant de Dieu, les rêves sont tellement importants. Bien aimé, tu peux négliger tout dans la vie, qu'on néglige tes aspects, il y a des rêves moningami. Ce que tu as que dans la Bible, tu as batu loko là ba Joseph. Joseph na boina ki na ba détail oromona Joseph alotaka dendoto na vinaye et signification ya ndoto Joseph ngo la staka ki mikulezo ya Joseph na destiné na ye à gouverner na destiné na ye à kamba et puis signification ndoto na ye bandeko na ye ba gumba melaye soko tali histoire Joseph oromona suka matanga lota ki ndoto expliquer bandeko na ye bania ki bandima ki angote pe ba lapida ki ba teka ki mais suka ndoto ya lota ki ekokusamaki bandeko na ye ba guma meli pe ba yeba kite na simande je vais expliquer ayeko savons que motoyo obo guma melo ezanani ezanga votre frère Joseph. Bien aimé, les songes et ça moyen oyo nzamba za ko utiliser pour na kolobela peuple naïe. Il parle par des rêves, il parle par des visions, il tango balali na profond sommeil, abi c'est alors nzambe azopeta ba vertissement. Surtout que plus loin, donc on a même si Salomon tant que l'histoire de Salomon, Salomon a péché pendant 1000 holocaustes. Il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et tant que Salomon pendant la nuit, quand il dormait, le Seigneur a pas na Salomon. A Salomon, tant la Bible a pas na Salomon, Salomon, senganga et lokonyo solingi na pesa. Bien mais c'était pendant les rêves. Et Salomon a dit Seigneur, pesanga kamaele, pesanga intelligence, en fait que naie bandenge ya kokamba peuple pesingai. Et Seigneur a dit na peso intelligence, na peso maye, na peso et puis na bakise liyo ezali la richesse. C'était pendant les rêves. Vérifie Bible au comprendre bien mais c'était pendant les rêves moninga. Donc les rêves et ça outil onzambe a utilisé pour communiquer le peuple naï pour na contact ya peuple ne moningami bien mais négligez son avis non moningami mais ne négligez jamais les rêves moningami ça introduit surtout que muke moningami et ça tellement important surtout tali ba comme lobby lorsque tangango na mukanda ya Matthieu chapitre 2 verset 1 tangu Jésus-Christ sabotami lorsque Jésus-Christ est né ba comme lobby ba mange ba moni étoile ya Jésus ba yé na Jérusalem ba bisi pas na roi Hérode ba bisi où est le roi de Dieu qui vient de naître car nous avons vu son étoile en l'Orient.
tant roi Hérode ayoki bongo makomi lobi akoma ki troublé oh mokonza ba yuda utobotama asangisi ba sacrificateur abi c'est non et comment que mokonzo mokuna yuda osani ni akobotama en Judée pe na Bethléem. Et on remarqué roi Hérode a koyebise pra ba mage abi bokende kozwa ba information. Ce qui besoin information boya oyebisa ngapi na stani ngapi na kiniko gumba melaye. Et ba mage ba kei ba kutipe mwana Jésus akome lobi ba gumba melier ba pesi ba or ba pesi ba richesse bazalaki nango. Maintenant il a fallu na tongo bazonga et pas na Hérode. Makome lobi na katikati ya butanga ngo na mkanda Matthieu chapitre 2 verset 11 12 13. Tango balali na but makome lobi nzambe ay ko bimba bango pendant les sons ay bango bozonga et pas na Hérode te. C'était à travers les rêves. Les Seigneur bango bozonga et pas na Hérode te. Balamu ki na tongo bazonga pas na mboka na bango. Hérode a zeli amoni ba mage bazoya te asiliki a pesi ordre baboma bana nyoso mikie de 0 à 3 ans. Et le Seigneur a quel sous de pas Nzambe accueilli na travers na ndoto et pas na Joseph. Si Joseph zoa mwana pe zoa mwana Jésus zoa maman na et Marie bokima wapi bokima na Égypte. Donc, tu comprends, mon ingami, à travers les songes, le Seigneur a orienté Pepenaï, a dirigé Pepenaï, a lakisa peuple nzela, mon ingami. Bien aimé, bien aimé, n'a fait comprendre le komoko. Ta vie est alliée par rapport à bandoto oyo lotaka. Yebisanga bandoto oyo lotaka ngana ko yebisa destiné na moningami. Ta destinée est liée par rapport ya bandoto oyo lotaka moningami. Mais tu peux négliger tout dans la vie, mais ne néglige jamais aspect ya banini ya bandoto. Le longa ina zoteya na prophète na oteya mais l'équipe film ba 15 ans ba 10 ans na là qui un frère église na l'autre na doteya na l'autre na zo sakola mais le commis réalité pourquoi parce que na l'autre kango kala moningami. Donc ta vie bien-aimée et ça reflet bien-aimé ya ba rêve au l'autre ka moningami. Tu comprends moningami que les songes et ça ba moyen oyo nzambe na biso azako utiliser pour na kosa nini pour na kolobela pepenaye. Le Seigneur a choisi ton moni Joseph, ton moni Salomon, tu comprends bande konyoso. Maintenant notre thème est ali comment le diable il détruit la vie des gens à travers les rêves. Kaka ndenge nzamba lobaka na bandoto kaka ndenge nzamba pesaka instruction na bandoto kaka ndenge nzamba orientaka bato bien aimé lokola diable aza imitateur yepe aponi bandoto pona koloba te mais aponi bandoto pona ko détruire ba vie ya bato moningami boni lelo ba vie ya bato bébé à travers bandoto moningami. C'est pour cela que moningami ne néglige pas moningami. Pourquoi nous parlons de ce thème? Comment le diable détruit la vie des gens à travers les rêves moningami. Nous avons pensé exploiter ce thème à cause de l'ignorance de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont ignorants. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le sens profond de certains rêves de leur vie. Bazoye bate ba profond. Bela bat baza ignora moningami. Ebele baza ignora. Bien mais nous olanda moningami. Nous ozomona pasuana, ozonyo comme lelo moningami, lelo souffrir, lelo a divorcer, lelo perdre musala. Or que ce qu'on tali rétroviseur ba songe na yo emso parvanta mais si atteste de que ningo zala très prudent na vie na yo afana musala afana libala mais yo odala qui prudente moningami. Donc ce thème ce sujet message onko la pesibiso moningami eza pona nini ezali pona moningami pona ko réveiller les enfants de Dieu.
Comme mettre les enfants de Dieu en garde. Parce que le diable, quand il peut apponir ba songe pour détruire la vie à tout mon ingami. Moi je connais un papa. Tous dans un quartier moko. Papa wana alali na butu. Aloti ba camarade na ya musala ba yeli ngulu. Si papa Jean-Pierre toye na ngulu a boma e kata e tolia e. Papa Jean-Pierre azumbeli na nanze landoto azumbeli akati nini akati ngulu kingo tanga gorge makile sopani na ndaku na salon mobimba. Alamuki boye amoniki eza ndoto. Na tongo alamuki na e ake musala. Tanga ke musala bo nasima mama bengi papa nenge zaboye mwana na yo awa atala mwana moko ya 18 ans mobali mwana piqué crise papa il dit non bozo bo keno pitanga mwana zoya. Mais bien aimé en attendant papa auta musala aya na ndaku mwana ba komi hôpital mwana komi ko makila na zolo makila na munoko akomi ko saba kaka mwana akufi mo bien mais bien aimé. Ok, tangu papa azolo tabado ye la yaka sengulu ok zalaki mwana na ye moko moningami. Ok, soki azala ka veiller, soki apprendre ka garde, mbele ngobinga tabasa bo sambe na pona nga pali kamona moni. Ndot na loto ngolo banini bien aimé. Bien mais chaque vision, chaque songe ezana interprétation moningami. Ezaka yonde mutoza ko négliger bandoto oyo olotaka moningami. Bébé natala ba témoin chabato belé le temps parce que to Seigneur a salé biso grâce to bana koleka awa na la voix céleste chaque mois, par mois 2 semaines, par mois 2 fois que le Seigneur a salé biso grâce moningami. Et ça une grande thème na terango partout les snap c'est inspiration on a terango partout na l'intérieur partout moningami. Na habité kola sunga biso dans la première partie to rezon on pour continuer en oza makambe belé to loba awa par la grâce de Dieu moningami. Donc to monique car ndenge nzambe alobaka le diable aussi abani le kolazé imitateur abani peut utiliser bandoto kaka pona ko détruire ba vie à batu ko détruire ba vie à batu moningami. Boni ba vie à batu belé lolo eza détruit à travers bandoto. Nous voulons tolingi to exploiter terme tolingi to mettre les enfants de Dieu en garde. Afin que moi, Nazamba comprendre que, puisque beaucoup de gens négligent leurs rêves, ils disent souvent sans effet. Papa n'a l'autre kingulu. Sans effet. Mais, quand la journée, on a comme il peut côté, à Saint-Nini, à Koufeli Moana Moningami. Yangwana, étant qu'un enfant de Dieu, il faut être fort spirituellement Moningami. Il faut qu'on soit fort spirituellement, il faut qu'on soit fort. Il faut dans la puissance dans mon lit, mon ingami. Job a dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, mon ingami. Si ton esprit n'est pas fort, mon ingami, au ma bien-aimé, au ma poubelle, ya Satan, mon ingami. Au ma poubelle, ya Satan, au ma ballon, ya Satan, mon ingami. Beaucoup de gens. Il faut comprendre que tant que Monguna a utilisé bandoto na vie na et ça pour détruire la vie à bateau. Comme les voleurs, dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu. Donc le diable mission na ye moningami obi ke ningo sana o ana kimia na ozo sala musala o ana kimia ndako libara na o ana bonne santé. Le diable n'est pas d'accord avec ça moningami. Aza d'accord te ye souci na idaka a détruire vie na yo a terrasser vie na moningami a bebi sa foyer na yo a bebi sa musala na yo a bebi sa sang ce qui yo bebi te o ana kimia ya za na kimia te moningami. La Bible dit il rôde. Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion régissant. Il cherche qui de adoluka mutarosanini mutakopanza. Mais naïbelo komoko. Bibezoe bisangai. L'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui les craignent et les arrache au danger.
malgré azonguluma malgré atoluka muta kobebisa mais soki otamwana kobanga nzambe yebaki angelu ya nzambe akobatela yo moningami est-ce que kolanga mais pas okomate moningami soki otamwana kobanga nzambe bien ata yazorode ata azoluka santé na yo ata azoluka bana yo ata azoluka mobali no akozwa yo te na kombo na Yesu Kristo akosimba vie na yo te au nom de Jésus-Christ moningami. Donc le diable, il utilise les songes pour détruire la vie des gens. Bien aimé ma camarade Bessebele, que le Seigneur a sa la biso grâce mon ingami. Biso ngai aweza, c'est ma première fois de venir dans cette émission mon ingami. Que le Seigneur a sa la biso dans les premières parties, dans la deuxième partie, bien na teyango l'église pendant 7 jours. Sur Anazaka na 40 minutes ou 35 minutes. Je ne sais pas. Le Seigneur a sa la bisongolo. Et nous ne sommes plus loin de comprendre source yaba rêve. Source yaba rêve. Source bandoto. Bandoto yu tarawapi. Source ba rêve à liboso ezali nzambe. Le Seigneur aza source ba rêve à liboso. Trois sources ba rêve. Le liboso c'est Dieu. Tomoni Joseph, nzamba talissier, makameroya na vie nae, loba ozala mokonzi, a gouverner. Tomoni ba mage, nzamba ebisi bango à travers les songes, bokende wapi, bokende na bozonga epana hérodité. Bien aimé, c'est tellement important. Vous savez bien aimé, lorsque les songes, lorsque les rêves et outils et paille n'anzambe, on peut remarquer, si ça vient de Dieu, les rêveurs demeurent calmes avec un esprit ouvert. Si c'est ce qui ndoto et outils et paille n'anzambe, mutu oyazolo tandoto, on peut remarquer à cause de la calme. À cause de la posée. Parce que Natango wana le Seigneur azako asire motu, azako encourager motu, azali ko do, azali ko guider, ko exhorter, ko corriger, ko dévoiler à venir, ko révéler les plans et la destinée. Lorsque les rêves n'ont pas d'ensemble, et bien que Natangoana, le Seigneur a orienté peuple naïe. Moutaloti a osana kibia. Nous reprenons un exemple. Mon gars, batamoro boye na vie, 2010-2011, dans ma life, le batamoro ya passe, batamoro ya difficile, batamoro ya passi, batamoro ya difficile, mon ingami. Pour nous foutre un problème, pour nous foutre pour l'église problème, pour nous lier problème mon ingami. Et na lali na écolote na l'autre na moni mo consumo boy président moko ya république na boy na tant comme sur le président moko na moni président wana a pesinga mbongo ebele na la mokaboye eza nini eza ndoto na baye mais malgré na bayaki oko remarquer malgré Nabayaki, mais et puis ça il y a courage moroboy, et puis ça il y a force moroboy, et puis ça il y a endurance moroboy. Premier songe sur saliboso et outil pas inanzambe. On remarque que les rêveurs mutalo tiango zana kimia. Na lota kindoto wana tana la mukiboye. Et puis singa courage à continuer ma manzambe. Il y a des semaines quand on visite ngai, akomi ko fungolanga moningami. Donc ndoto yote pa na nzambe et o memelo kimia et sengo, memela ojoa. On est allé première source à rêve. Mais deuxième source à rêve, les songes quand ça vient de l'ennemi ou de Satan. Les rêves sera mystérieux. Ndoto yote pa na Satan na moning. Ndoto ne mystérieux. Stupide, quelquefois, il laissera la personne confondue. Ndoto yote pa na nzai muto azana kimia, azana sengo, azana joie, et puis c'est pour ça sambela. Mais ndoto yote pa na Satan, oyoka muto koma kobanga.
Insomnie moningami. Nayebi ndeko moko boye mama boye nayebi alala na butu alota mbwa suaye alamuki na tongo amoni kaka place mbwa swaki amoni sali tâche moningami eleki 2 jours te likole vimbiye moningami likole vimbiye. Et maintenant, le témoignage est belé. Je crois que c'est la première partie, la deuxième partie, troisième, quatrième, cinquième, par la grâce de Dieu, moningami. Donc, nous ne pas une Satan à moningami. Tant que nous avons l'autre ango, au moins nous avons commis kobanga, pour ça que ton éternel. Parce que nous avons d'autres mots ça m'a bé. Nous ozolota bazolanda ombangu, ozolota dans la cimetière, ozolota moningami. C'est pour cela Dieu nous a mandaté. Le Seigneur m'a envoyé à Pesibiso teme oyo pambate et za pote nzamba kango la vie na yo. Bien aimé, ce message est pour nous comprendre et regarder. Ce qui peut vivre qui manipuler à travers mauvais rêve, nzamba kango la o na kombo na Yesu Kristo moningami. Donc, bandote ou t'es pas na Satan na moningami et comme ça yo et mutakoma mist ba son Jérusalem mystérieux bandote boko compliqué mutazolota kwei na libulu akomate mutazolota bazolanda embangu abani ko kima mbangu ko place moni mir moye akata mir mse zalité bande ko bazaki machette ba komi balingi ba beta e machette aga komba eskomba zoya te Bien aimé, il y a des choses qui se passent à travers les songes. Oui, lorsque le diable a zolot bandoto ba benafino moningami na tango wanande aosanini azo détruit ba vie ya batu. Azo baby sa ba vie ya batu. Moningami. Nazala mama nanga moboy, mama na azala ki na États-Unis, na bien très bien na autre côté ya na Kikwiti. Lelo mama na ki États-Unis, lelo a se retrouver na kata Kikwiti. A botama na Kikwiti, a kola na Kikwiti, kola stale grâce a Kishasa. A bundi kola stale grâce a voyager a se retrouver na États-Unis. Mais à l'alaka à l'autre kaka na Kikwiti. Donc chaque semaine à l'autre en États-Unis à l'autre à la Kikwiti. Même chose dans la Kanayo. N'habite mboka ozali mais rivarami l'autre à Kinshasa. L'autre à la Brazzaville. L'autre à la Bas-Congo. L'autre à la Kassai. Mais yo so loin Kassai kala. Maman l'autre à la Kikwiti. À la Kikwiti. Mais à l'église à qui pas d'un côté. Mais eko sala ke les camo obéir ceux qui va refouler ceux qui va refouler qui ngano to ebité bazongi sey na Kishasa ti aye ko zonga ti na Kikwiti akomi ko souffrir na ke côté en église mo Kikwiti kama kamtote asima kama bandoto moningami na te si mama ne ko lukonga azole la papa suna yo kamateo banda kamilelo na la kana États-Unis papa Tarabane kolota bo na la États-Unis lota kaka na la Kikwiti lola sorti na des Kikwiti donc tango to lota ka place mo lungwa kala lota ka osaka na place wana bien aimé physiquement ça wana te yeba ke parti moko ya vie na otikala kuna moningami sokol de ki na délivrance te moningami et ça passe. C'est pour cela que le Seigneur nous a mandaté ya kolobela biloko oyo en fait nzamba kango la vie na o tala bandoto lota ka vérifier yango moningami à travers ba rêve na yo bien aimé et ce qui na butu olota kaka bitumba yo longa rat balonga ka ba kibeki physiquement moningami ata bundi ato forcer et osimba te moningami parce que ce qui olongi na butu te la moyo ko olonga pete moningami. Donc ce qui na buto longate physiquement to bundi moningami okolongate. Le diable il utilise les songes. Ay papa ce qui na yeba ka bando bamba makamo mais na négliger ki bando to bana ko lote ki na saka ki Kikwiti. Le lot a se retrouver na Kikwiti. À cause ya bandoto
pe abandaki kosala nini abandaki kolota nabika makambo lo bezebele na nginda parler lo comme c'est important les dangers thème sujet monsieur Ali les dangers de ne pas rêver ou les dangers d'oublier les rêves. Bien mais eza danger na vie soki yo olotaka te. Et puis eza danger na vie soki yo bosanaka bandoto moningami. Eza un grand danger. Danger les bosso zani moningami. Yeba ete moningami. Ba activité yeba ete moningami. Nzamba lingaki orienté yo. Nabi docteur Mobo, aza conférencier, il est pasteur. Il est docteur en théologie. À ta conférence avec les États-Unis. À qui na mboka mo na ville moi alors on sa conférence. Après cette conférence c'est ici dimanche fallait mardi à la conférence na ville mususu. Mais alali na butu à l'autre ba yebisi na ndoto ko ni le vache ko vager sous-souté. Ala moki babia. Na sumida ba billet na vager. A sami sanyo na buki mo na vager. Na tongo ba passer ba yekokuta na ye pour batika ye. Expliquer passer ba papa. Na na butu na loti mutu mo yebisa ngai na ndoto ba yebisa na vager te. Na prière pour nous maintenant vager na ngai. Conférencier wana pasteur wana a négligé ndoto lotaki. A koti koti avion ba koti ke na aéroport a koti avion abakei et l'équipe désert du tente avion installé crash moningami pasteur na équipe ne nyos bakufi kwa yomoko so landi très bien oye baki les so ba 2 ans botoleka so il y a 2 ans botoleka les États-Unis OK nzambe adalisa ki ko kendete mais mutu makasi boni ba vila bango beba ale na butu ba yebisi ko bimalelo te mabimi akei asala accident moninga et ça danger tango yozo lota te tango lota te moninga mi nzamba wana kolobela yo bien mais on va comprendre te on comprendre le langage dans nzambe te moninga mi beme so to tali bible nzambe ake koloba epa na pharaon makambo ko salama après 7 ans pharaon il était un païen. Moutoua yebi nzambe te mais nzambe ke kolobela epa na pharaon ce que yoza mwana nzambe yoza serviteur de Dieu yoza un enfant de Dieu tu as le Saint-Esprit en toi mais toi tu ne rêves pas au beau saraba l'autre beau sani bien mais c'est un grand danger danger mbalé zanini tant yozo beau saraba ndoto zo lotakate yeba ete bien mais c'est un danger. La présence et les activités de l'ennemi dans votre vie sera cachée. Tant ozo lota kateye ba eke ba activité ya monguna na vie na ozala ka caché. Et ça important. Ce que nzambe aki kotalisa epai na ndeko oyo epai na pharaon il était ba benge Dieu soleil. Donc adaki ayeba nzambe te. Nkola ki kotalisa ye. Comment un enfant de Dieu au lotakate et ça m'a bien ma casse. Donc cela veut dire les diables aveugles au comprendre ma cambote na vie na yo. Et ça important. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé. Dieu nous a mandaté ya koleka na kati misto la voix céleste avec vie na yo et kangolama. En fait elamba nyoso batia na kati ya mingi batia na misto en fait que mo na ka ba vision te elamba na ko ya na kombo na Jésus Christ. Parce que ça va se quoi aveuglé ba te belé. Bien mais, imaginez au moins mutu suzu alala kini malam alali boye na tongo ba la musaye ala mukate. Ba bouger mutakufa kei. Tunanga oyima ka mona na butu, yebite. Yanga na to ba mais et ça important bien aimé ko sakana kana vie de prière. Ne blague pas avec la vie de prière. Il bien dit veillez et priez en fait que vous ayez la force. Notre force vient dans la prière, dans la crainte de Dieu, mon ingami. Si tu ne crains pas Dieu, au bang ensemble, vie à prier à mon ingami, et ça difficile, mon ingami. Donc, tant que vous avez il y a une activité, il y a mon gouna, na vie na yo, et vous allez ni, et vous allez cacher, vous allez aveugler, autant que le col en goulou, autant que le col en tabac, mon ingami. Et ça important. Olotakana vina yo. Tout pas besoin kanga olotakate. Olotakate. Obosa bandoto eza danger. Pas
tokoki aider yo moningami tokoki kosunga yo parce que bien aimé le Seigneur nous a fait grâce tokosunga yo comment tu peux prier tu vas prier en fait que vision na yo zonga moningami parce que vision bandoto na ezo déterminer lobby na yo et c'est tellement important il y a beaucoup de choses à parler mais le Seigneur a sa bisongolo ce que la nière belo est tellement important pour te clôturer ce qui na butu yo olalaka ozolota ozoliaka misuni na butu olali na butu ozolota ozoliaka misuni bien aimé et ça est danger makasi comme lobi chaque chose a son temps nzamba tia kolia na butu te komo olota na butu ozolia kamisuni yeba ete moningami tant ozolotaka ozolia kamisuni yeba ete ceci est pour but le diable veut déposer dans votre vie un point de contact à travers laquelle le succès pourrait atteindre votre vie tant ozolotaka ozolia kamisuni moningami yeba que le diable azolinga atia point de contact na kati ya vie na yo na nzela na akoma ko utiliser ka vie na yo oyebi tango zolotaka zoliaka misunu yeba ete moningami na nzela wana omonaka bato ebele azobela na travers parce que diable atia point de contact aboa kelo ba malade tu sais qu'il y a déjà un apoto abela ka malade abikaraté que partout bien est-ce que parfois ce malade doit les aspire et ça spirituel mon ingami et ça spirituel tout ce monde la femme la perte du sang il était malade pendant 12 ans il a dépensé tout ce qu'ils avaient entre les mains de plusieurs médecins mais Azou a ta soulagement mon côté habikaté donc cela veut dire maladie n'est là qui spirituelle. Il a fallu ça assis mais la pas ça abi kamoningami. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres stérilités, il y a d'autres problèmes et zali moningami et zali à cause il y a bandoto ya mabe moningami. Et ça tellement important moningami. Tant ozolotaka ozoliaka na butu moningami. Oko remarquer na vie na yo makambe bano simbakate. Ba trouble na vie na yo et vous allez important mais bien aimé ngonga na biso format eza format qui toza rapide na 40 minutes makamaro baza tellement belé ce qui réellement aux a touché na message oyo o lota kabandoto ya mabe makamaro beze belé nous to lota za na kata zamba ana kata mai ana kata cimetière moningami ozolota bato bakufa donc expliquant attend la deuxième partie na biso makamalo bezebele moningami ce qui makam tolobi bien mais oza concerné moningami faut comprendre que c'est Dieu qui t'a parlé l'autre bandoto amabe yoza soki na États-Unis yoza soki na France soki na Paris l'autre cause na Kinshasa l'autre cause na Brazzaville l'autre cause na Pointe-Noire bien mais ce sont des mauvaises ils ont molu moi freinage. Bien mais ce qui makambo tolobi awa oza conseiller nango olo takabandoto amabe moningami nous sommes là pour t'aider tu peux nous appeler numéro nangenga ya ba fichier yango wana bien aimé numéro nanga Tigo ba fichier wana ba fichier numéro mususu ya Fricel tu peux nous appeler parce que naza na groupe mon na quatre églises un groupe il y a intercesseur tu as plus de 30 personnes to mataka ngomba pona ko sambela pona bato vous avez na prière pona bato belé moningami et le colo azo sa grâce je crois que tazate mana na balancer des matchs zate ba match ba service ba délivrance je crois que prochainement to balancer ba image na moningami donc ceux qui ont concerné na message au moningami ça l'effort en fait au bengabiso to landela yo na ba prière. Je crois que tu as dit que tu as ça deuxième partie. Ce qui peut vous appeler toucher, lingo soutenir mon sala oyo. Tu continuer encore parce que comme le beza est belé. Tu le conséquence ba mauvais rêve. Tu le source ba mauvais rêve. Tu le comment tu peux prévenir ba mauvais rêve. Tu le est belé. Mais tu peux nous aider.
mbongo na oto pesa kaka ba musicien mokili ba théâtre ba mbongo ba ke ici nous prêchons là-bas en nouvelle. Nous prêchons to libérer ba fille ba tout moningami. Bien aimé, n'hésitez pas si Dieu a tué na cœur moningami au soutenir bien aimé mission oyo. Nzamba ko zanga te pona ko pambola vie na yo. Ngina sambela pona mutu nyonso oyo kingai. Mais ce possibilité zali que kobenga ngai les numéros nanga prophète Samuel Mavuba, je suis pasteur responsable église La Moisson pour les disciples de Christ. Nalingina sambela ka pona yo simaka motema na yo mais ezala mie papa obenga nga maman obenga ngai tout toi tant que so na c'est bien délivrance attends la téléphone to boué pour kola okangolo parce que le boko na nzambe eza partout moningami. Seigneur na to sambela pona ndeko nyoswa landinga nisika oyo eza pamba ndeko mama oyo papa oyo alandinga Seigneur na sambe na sengi loboko na nzambe kita likolo ya fina yo yo o salaka ba mauvais rêve nzamba Israël abikisa yo na kombo na Jésus Christ yo mutolo takate yo mtobo salaka ba ndoto elama obatia na kati ya misu na yo elama mundu wana na longola ngo na kombo na Yesu Kristo nzamba benganga a visiter yo nzamba benganga a visiter yo nzamba benganga amona opa visiter yo na kombo na Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié to lobi amen. Na pesi mbote na ndeko Elvi nzamba pamulo ya mingi na ndeko Jonathan en tout cas kola pamulo bango ya mingi en tout cas prochainement ce que la sungi biso pesi suma koki ko soutenir biso pour na to continuer émission oyo. Je crois que ça ali pamboli toi que mbala sima to lokato balasi au monde ba image ba délivrer ndenge to sala kana to prier pour na batu yo poza koso wala poza nzambe akango la vie na yo na kombo na Yesu. Amen. Ciao. Merci beaucoup.